Mona papa oyo, mona ndeko nzambe. Aoumeli une année, 2 ans, 3 ans, na ba problème. Nzambe pesa une solution. Et loko ni ezangi yo nzambe pesa une solution. Nini akosha Mungu. Et loko ni ezangi yo nzambe opesa papa une solution. Songe eza nini? Songe ezali tango moto alali azomona molimo na ye bimi, son esprit sort de son corps. Azo kene komona makambo eleka to makambo ezo salama to makambo eko salama. Mais tant que tu parler sur le secret, tu as deux sortes de secrets. Tu as un secret positif, tu as un secret négatif. Et tant que tu as des parents, la Bible lobi que les parents ba lobi boye. Yo zo penser un jour que biso to koya ko gumba melayo. Mais papa na maman, ya Joseph ba garda ki secret, souvenir, ya makambo Joseph alobaki. On est allé qui va secret positif. Bah te belé ba bombi ba secret négatif na mitema na bango. Yango au fil du temps, au comme ko kuta na ba problème oyo zoye baté, problème oyo uti wapi. Au comme luka peut-être ba ndoki à gauche à droite. Au comme luka peut-être entourage. Au comme kan ça peut-être au salake loko moko boye. Mais nzokande e loko yo bomba ki na motema na yo au fil du temps. Yangonde est commis combat contre yo. Ba koko baloba ba boko la kanzoko na ndako te. Po soko boko li nzoko na ndako mukola koma munene pona bima boko luka bobu kandako. Ko boko la nzoko na kati ndako eza lokola o gardaka secret moko boyo mona kyango lokola mukie. O minimisa kyango mona kyango lokola ekoleka nango. Mais nzoka nde loko yo bombaki na motema na yo ezako évoluer. Et ça cause un rythme mususu et on remarque et que comme difficile et loko bombaki o koma ko lobango na batu belé lelo ba bombi ba secret et pas mibali na bango leur mari to pe mibali ba bombi ba secret pas ya basi na bango kaka na nzela wenze maman azoke de kana nzela wenze akutani kaka na mobali wana bavandi moi vitalo na bango yepa meli moi masanga na ye zemi ya mibale koti mama boti mwana mibale ya liboso ataki mobali ya mibale mobali ele kimi koloboe kaka nzela wenze detaka na problème nzela wenze yango na teiba mama wana kisasa nzela wenze mama ke wenza umeli nzela wenze umona mama yi azolamba me aliaka te nzela wenze saliaki quelque part. Il y a des familles aujourd'hui. Libota moko me yaya zobimana leki. Nere pe boba bota mwana. Mwana pas zokola, yaya mwana ka mwana. Leki pa mwana ka mwana, mais ba garda secret. Ko bomba secret négatif, ezana ba conséquences dans l'avenir. Na vie ezana biloko ba bombaka, pe ezana biloko ba bombaka te. Biloko ba bombaka te yozo bomba. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. L'Éternel m'a donné ce message pour toi. Et ça la batu misusu babima mwasi na mwasi mobali na mobali. Obomba ngona motema no lokola secret. Malgré koli obali oboti mais ba pratique oyo salaki. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo et pas na nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger nako ko bomba te bolamu nzamba salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle nzamba débloquer ngo
nayebaki te ke kozala na bopete boye. Vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme on a salarié business pour que nalinga makambo nanga kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto ala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumone pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, shalom, bisikano sobozali, nzambe apambola bino, bozolanda biso en direct avec l'homme de Dieu, votre serviteur, votre papa, daddy, yaya bino, leki bino, ndeko bino, oyo chaque fois, soka leki na etando moke na chaîne, ayaka, na maloba na nzambe pona ko édifier libota moko oyo ezalaki na problème. Vous êtes en direct avec l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Kitete Chaumba. Nzambe apambola yo esiko zali soko zolanda biso na voiture ozana na ndako na téléphone na lingina senga yo kaka na respect ozalaka na maloba na nzambe o kanga misu ne fils que quelques secondes na bondela parce que aujourd'hui nous sommes venus avec une parole très édifiante pour na bomo na yo. Tole kaka na télévision pour na kopesa maloba na nzambe maloba oyo nzambe a révélé kabiso. Nous on passe pas la télévision pour dire de n'importe quoi pour tokende ko lobama kambo ezana nzela te. Mais si nous passons c'est parce que nzambe a convaincre biso pe a pesi message pe a pesi temps à disposer pour lilobanaye ekota na kati ya libota o ezola na ngai sikoyo na tongo na pokwa ça dépend erozola na biso nazo senga yo esiko zali okanga kaka misu pendant quelques secondes na ngina bonde la poto kota na kati na lilobana nzambe nzambe apambolo pona obéissance. Éternel Dieu Père de gloire na ye ko bondela na kombo na Jésus ko présenter yo famille o nzambe evandi pona ko yoka lilobana yo malobana yo ezali bomoy. La Bible dit que ta parole est une lampe sur mes sentiers. Tika malobana lelo nzambe epelisa mwinda na nzela ya moto o yazali na kati na molili na kombo na Yesu na bondeli boye. Amen. Nzambe apambola yo na respect ozango na malobana nzambe na lingo beta kama boko mukie beta maboko. Merci que le Seigneur te bénisse. Merci pour l'obéissance. Nzamba baksali pamboli likolo ya bomo na yo na ye koyebisa yo na tongo na pokwa ça dépend erozol na biso que okozala déçu parce que la parole de Dieu et yaki pona batu o mitema na bango ezoka et yaki pona batu o bazolela et yaki pona bato bazoluka consolation pe pona bato bazoluka ba solution d'une manière à d'une autre bazomona te yango Bible zol bana biso que dans leur détresse il cria à l'Éternel et l'Éternel envoya la parole et la parole les guérit. Nzambe atindaki lipate, nzambe atindaki maite, mais nzambe atindaki maloba na ye. Nzambe apambola yo bisiko zali na pamboli nzambe pona mama oazola na biso benga papa benga bana bovanda ensemble po boyoka maloba na nzambe. Vous savez, la Bible est la parole de Dieu.
Bible ezola kisabiso maloba na nzambe ndenge na mokili tozalaka na code de la route ndenge na mokili tozalaka na babenga kangoni ba loi ya mboka o tobenga kango babenga kangoni ni construction ya mboka merci ndenge pe Bible ezali code de la route ya chrétien pona koyeba ndenge ni tozako tambola. Vous savez que nous avons reçu la parole de Dieu gratuit pe esengeli tope sa maloba na nzambe gratuit. Soki bo moni biso tolekaka na chaîne oyo parce que eza chaîne moko oyo ezo permettre biso to faire véhiculer loba na nzambe na kati na ba vie na bato. Votre chaîne que vous aimez beaucoup chez Biso TV, OK. Avec les DG Chikimu Kadina Pamboli pe na Pamboli bato nyonso bazo permettre bato balanda biso Eli Elias et puis na Pamboli Dinige Mosolo, sans oublier de tous les temps Steve Okoka, le prophète des nations, que le Seigneur te bénisse. Naye koyebi sabino que nous avons reçu la parole gratuite et nous devons donner au peuple de Dieu qui souffre la parole gratuite. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes au bazoki si mitema na batu ebele. Ezala basali nzambe bo eskizenga na ngakoloba makambo te, mais je suis dans l'obligation de dire ezala basali nzambe belé ba prophète ba leki bazoki si mitema batu ebele. Ça nous fait très mal au cœur. Tant tozoyoka par rapport il y a enseignement tozoki na maloba nzambe, c'était pas comme ça. Matéa o batata na biso l'apôtre Ben Bolengo batéa ki biso ezalaki boyete. Batéa ki biso gratuit et puis esengel topé ça gratuit, mais aujourd'hui nous sommes au temps de la fin. Yango na bendaka toujours peuple na nzambe matowi. Bon comprendre tant o tozo bika na tant oyo le diable est en train d'utiliser de faire la propagande de l'enfer. Donc le diable a utilisé kaka bato bandimela ki Yesu auparavant, la Bible lobi na biso même les élites seront séduits. Donc quand monter sur moni muto ayebisa ki Yesu atana bon moi le loi comme loba na avant bon de la peau na yo il faut pesa yembongo. Avant bon de la peau na yo loba sakola il faut kabela il faut pesa yembongo. Donc comme la loi, la règlement moko ba vandisi yango ne ezo pousse peuple na nzambe musika na liloba na nzambe. Mais je sais que le Dieu de la Bible est tellement fidèle lokola lingio atindi loba oyo gratuitement na famille na yo. Quel que soit problème aux anango, na zone ni mana motema na ngai kenzambe alingo pe sa solution na bomoi ya motomoko. Lelo to dans l'enseignement moko très important, landanga malamu soko za na stylo, ozana cahier, comment makambo est très important. Ce sont des choses que Dieu m'a révélées pour na to partager na papa na maman o yazola na ngai sikoyo. Nzamba pambola yo. Le thème de notre sujet du soir, du matin, ça dépend erozo la biso, est intitulé Le secret. Le tongo parlait sur le secret. Ma bombami, sekele. On a lingala babi sekele. To ma bombami. Il y a on est toujours parlé sur les secrets. Voilà les thèmes que nous allons aborder avec vous. Et c'est là toujours tant dans la Bible, dans le livre ya Genèse chapitre 37 verset 11. Comment yango? Genèse chapitre 37 verset 11. Genèse chapitre 37 verset 11. Nazotanga yango pour na bonne compréhension na bandeli pour na osimba yango malamu. Genèse chapitre 37 verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Bible obi na biso boye. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le secret ou le souvenir. Na simika parti wana mukie, mais la histoire il y a Joseph qui était le fils de Jacob, qui était le fils de Jacob. Bible zo banabiso que Joseph abanaki ko lota bandoto. Joseph abanako mona makambo oyo nzamba abanako lakisa ye. Na lingina yebisa mutu moko na pokwa lelo ke bandoto oyo lota kape ezalaka moko ya ba message direct oyo nzamba pesa kayo. Peut-être on néglige kayango. La plupart ya ba sali ya nzambe oyo baza établi lelo nzamba lobela bango na ba songe. Nzamba solo na bango na ba songe. Ndenge Bible zolo banabiso na Job chapitre 33, Dieu parle d'une manière à d'une autre. Soki moto lali ndenza matopesa ba songe. Songe ezanini, songe ezali tango moto lali azomona molimo na ye bimi, son esprit sort de son corps. Azokene komona makambo eleka to makambo ezo salama to makambo eko salama. Wana ezalaka merveille na nzambe oyo apesaka na batu soki eloko elingo salama na kati na vie ya moto. Ndenge Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret.
yangone tozolo ba lelo secret to sekele to mabombami nzambe apambola o secret zanini secret zali eza lokola quelque chose que tu as vu mais tu gardes ça dans le cœur, quelque chose que tu as entendu mais tu gardes ça au bon bien mon motema na yo. Mais tant que tu parler sur le secret, tu as deux sortes de secrets. Tu as un secret positif, tu as un secret négatif. Le long na loba mini sur le secret négatif. Maintenant survoler mon qui est sur le secret positif. Secret positif eza lokola o Joseph alotaki. Alotindo to amoni ba étoile. Amoni ba étoile, amoni sanza, amoni moi. Mais amoni ba étoile et gumba na sanza et gumba meli. Et tant que koyebisa ba parents na ye, nde Bible lobi ke ba parents ba lobi boye. Yo so penser un jour que biso tokoya ko gumba melayo. Mais papa na maman ya Joseph ba garda ki secret souvenir ya makambo Joseph alobaki. Wana ezalaki ba secret positif. Peut-être dans ba secret positif oyo garda nzamba pambola yo. Mais la plupart ya vie ya bato belé lelo ezo za la détruite à cause ya ba secret négatif. Bato belé ba bombi ba secret négatif na mitema na bango yango au fil du temps okomi kokuta na ba problème oyo zoye baté problème oyo uti wapi okomo luka peut-être ba ndoki à gauche à droite okomo luka peut-être ba noko ba tata mwasi okomo luka peut-être entourage okomo kanisa peut-être au salake loko moko boye mais nzoka nde eloko yo bombaki na motema na yo au fil du temps yango nde ekomi combat contre yo bakoko baloba babokola kanzoko na ndako te po soko bokoli nzoko na ndako mokolo akoma munene pona bima bokoluka bobuka ndako. Voilà les grands problèmes. Donc nzoko babokola ka libanda nzamba pambolo zolanda biso lelo peut-être yo bokola nzoko na kati ndako na yo ko bokola nzoko na kati ndako eza lokola o gardaka secret moko boyo mona kyango lokola mukie o minimisa kyango mona kyango lokola ekoleka nango mais nzoka ne loko yo bombaki na motema na yo eza ko évoluer eza ko zwa forme mususu eza ko zwa rythme mususu et oko remarquer eko komba difficile et loko bombaki okoma ko lobango na batu nzamba pambola yo bato belé lelo bazolela po ba bomba ba secret et pas ba parents na bango obotami na famille moko soki ya baluba soki ya bakongo je ne sais pas mais na famille yo botami makambo yo salaki na kati ya famille na yo et pesa ki yo bonheur au préambule mais au fil du temps au comment mona le contraire ya oyo balaka ki yo na kati ya famille yo botami okena ko simba kisi pozo mbongo koleka papa na kati ya famille yo botamaki okena ko simba kisi basenga ki yo peut-être lamba ya ndeko na yo mobali to ndeko no ya mwasi ozwaki lamba peut-être ya kati to ya libanda ya ndeko na yo to ya papa na yo okena ko pesa sika basenga ki yo lamba pona kozwa kisi et au début on remarqua ki pe o sepela ki pe na kisi yango mais au fil du temps lamba okena ki kotike komi komemela yo ngambo okomi na difficulté à partager les kamwa n'est pas ba parents tu pas bandeko na yo et jusqu'aujourd'hui on continue à garder secret wana yango mtu et quoi foncer yo vers la destruction ba tu belé lelo ba bombi ba secret et pas mibali na bango leur mari to pe mibali ba bombi ba secret pas ya basi na bango. Vous savez na kutana ki na couple moko na njili et ça la kinga passe na motema. J'étais en train de prêcher dans une église. Et quand je prêchais, na banako parlait sur le pardon. Na suka mate ya maman moko aye. Alandinga na bureau. Alobi papa makambo oyo tei. Et ça linga passe na motema. Na leli tango zote ya du début jusqu'à la fin. Peut-être ba tu bavana ki pembeni nanga ba remarkaki. Na tuni mama keso leli nini mama lobi papa yoka makambo na zana ngoza mutu liboso ona zoyebisa makambo nabi mama lobanza makokango la yo mama banyolo baboy abi na bala mobali moko aza major mobali wana zaka na munduki mobali wana mukolo mususu
mbwa landi mwana na ye ya mwasi abimisi munduki abeti mbwa masasi pa abeti 2 balles mbwa kufi sur place. Nabi pourquoi abeti mbwa masasi? Mama zoba parce que major wana linga ki bana na ye makasi abota bana 4. Alinga ki bana na ye makasi ando linga même pas na quartier batu basakana na bana na ye. Abota ki mibali misatu na moko ya mwasi. Mwana liboso aza na université. Mwana mibale auto examen d'état. Mwana misatu azobundana na école na ba 3e, 6e, 7e ndenge koma. Et asuka ye azane mwana mke. Aza je crois na 3 ans. Ngabi mama lobali kamuza nini? Mama zolo bananga boy. Avant na ye banana major oyo. Nazalaki na mwana mobali moko toyebana ki na ye mutu azalaki mobali na nga liboso bolimbisa nga pona mo ye mutu diverja ki ngai abina tikala na souvenir na ye na mutu na ngai na tikala na makanisi na mutu na ngai mama lobi eleki mikolo boye tovanda ki na mwana mobali oyo toye kokabwana esika mwana mobali akenda na yebi te nde na yo kutana na major alingi nga major na sepeli na ye e mbala moko pe major pa ye abali ngai. Mais tant major abali ngai azalaki na mnanda kute ya kovanda toke kovanda epai ya ba parents ya major ba pesi biso annexe na sima chambre salon yoka likambo oyo peut-être comme la payo nzamba ko salo faveur ba pesi biso ndaku na sima tozofana na major mukolo mususu major ake musala wana baboti na nute major ake musala mama oyo ake wenze tango sokene wenze na surprise na erreur nzela kaka lekaki akukani na mobali na ye a liboso ya vie oya diverja kaye bolimbisa pona mo c'est la parole akutana mobali ne liboso ya vie tango akutana mobali mbala moko bandi kokanisa ba souvenir ya kala abandi kokanisa maloba moto wana banda ko lobela ye ba sololi après avoir ko solola mobali abino to vana ta quelque part lokola moeza makasi to melata vitalo bavandi quelque part moi ça meli vitalo mobala meli masanga tango bandi ko mela masanga boye tellement que ba solola ki mingi tellement que bolingo na bango bo mone wumela ki mingi ba yeko koisa mana ekobo na nzela ya wenze ba koisa mine kobo mokolo pe ba koisa makine kobo nsoka ndezala ki mokolo ya date ya mwasi il a fallu à recevoir semence à mobali ya tango ya ba ovulation na bango landa li solo oyo c'est une histoire vraie mwasi azongi na ndako tango komi na ndako boye mobali paye buto liboso na mobali balali esika babimite buto mi bale babimite mwasi ko remarquer que règle et bimite nde mwasi siko ya kimi mbango akene ko bimana mobali na ye pona aloba na mobali ke zemio na zana ngweza ya yo tango babimina mobali pe zemi badi ko évoluer mobali abi kaka ke mwasi na ngana bala azana zemi mobala sepeli mwana liboso ya vie ya mobali oyo na libumu ya mwana mwasi yo baboti mwana liboso tango baboti mwana banyoko lelekeli su tamboye kaka na nzela wenze mama azokende kana nzela wenze akutani kaka na mobali wana bavandi mwa vitalo na bango yepa meli mwa masanga na ye zemi ya mibale koti mama boti mwana mibale ya liboso ataki mobali ya mibale mobali eleki mikolo boye kaka nzela wenze dezaka na problème nzela wenze yango na teiba mama wana kisasa nzela wenze mama ke wenza umeli nzela wenze umona mama yi azolamba me aliaka te nzela wenze saliaki quelque part nzela wenze nde osala ke mwana mwasi akoma na bana misatu aboti bana misatu major ayebi kaka eza bana na ye après bayebota 4e baboti nde ezalaki mwana mwasi nayebi siyo ndenge major alinga bana oyo tu ne peux pas comprendre nde mama zoyebisa ngai mwana liboso mwana mibale mwana misatu oyo na bota baza bana ya major oyo te kaka ya suka oyo moni aza na 3 ans nde mwana ya major yango na ye pai na yo papa lobelanga na sala nini
na sala nini. Vous savez que na vandi na bureau na bandi ko transpirer malgré zaki na ba split na bandi ko transpirer. Nga moko de moi-même na lobi que non ko sala na nzambe za passe. Parce que ko résoudre ko peut sa solution na ba problème aboye. Ce n'est pas facile. Na bandi ko réfléchir na loba na maman nini. Ayebi sa major vérité que bana misatu baza ayete kaka moko ou bien bomba ka secret. Ta la place makambuza yango. Maman azo rappeler ngabi major a boma mbwa na munduki. Tant kaka mbwa landaki mwana na ye. Tala niveau bolingo. Et jusqu'aujourd'hui, nam na répondre maman oyote. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Peut-être dans commentaire, pesanga mwa mayele. Na lobanini. Na yebisa maman, ayebisa mobali na ye ke bana misatu, baza ya yete kaka moko ou bien à continuer ko garder secret. Voilà les grands problèmes na ba famille na ba couple et belé. Ba couple belé bazo traverser problème oyo. Obeta li solo peut-être na mututé. Peut-être ka tata mwasi na yo mtayebi likambo yo. Peut-être ka ndeko na omo konda yebi li solo oyo. Oyebi se mukona kokufa beta li solo oyo. Tu gardes quelque chose qui va te détruire demain. Tu gardes quelque chose qui va détruire la vie de tes enfants. Yango so mona bitumba eza multiplier na kati ya famille na yo. Ba maladie moko ezala kite na kati ya libota na yo mais se retrouver pas na yo pe na bana na yo. Makambo me makaminga ba maladie ya motema, palpitation motema beta kapamba et beta kambangu mbangu. Makambo me makaminga estomac, ba tozo bela ba maladie ya grave à cause ba makambo oyo. Et fungo la brèche, et fungo la porte pour na Satan à kota, à sa la vie na yo atelier à ba problème. Ma sœur, ce cause un problème oyo, je vous invite à partager avec l'homme de Dieu. To sunga yo na prière pour les kambo zo bomba lelo lobby et cause à la problème pour na bombo na yo. On ne blague pas avec le problème, avec le secret négatif. C'est pareil aussi avec les papas. Famille, belle famille, ba yebi yo papa aza sérieux, papa abanga kanzambe, papa aza mutumalamu, mais quelque part ozana bana obota osala famille mobimba. Ozoye bate par quel moyen ko yebi sa madame? Makambo mutezo mema ba komba na kati ya vie na yo, ennemi blocage. Alors que oza mutu mayele, oza mutu makaso yeba ko luka. Mais depuis que on garde likambo na mutema na yo, nde makambo simba kalisute. Dieu nous a donné le temps de partager les kambo ngai na yo pour na to longola yango. La Bible dit en confessant de la bouche on parvient au salut. Nzambe apesi biso likambo auto partager na yo. Nzambe apambola yo. Ezala bato belé lelo nazo kenena na niveau na stade ba mama pe nazo simba stade ba papa. Ezala ba mama e belé lelo bazo lela malgré abali. Mais jusqu'aujourd'hui, moi, je yate. N'est pas docteur. Docteur a examiné maman. Docteur a examiné papa. Docteur a dit, ça va. Vous êtes à bonne santé. Mais sur le terrain, bana bazo yate. Makamo msusu yaya ko talana nkindo kite. Salana nou rétrospection ya vie na yo. Examen de conscience. Zongana nou kati na yo moko. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as appris? Et là, on est au côté ça dans yo. Tu as bonne santé. Mais ma kambo ezo utawapi. C'est ça le grand problème. Basi belé lelo babimina basali nzambe. Ça c'est la malédiction. On a bête à cassette à tout moment. Ce que l'oko est comme le numéro est affiché au bas de l'écran. Appelle-nous, nous allons prier. Peut-être que senga maonanzambe sopana na kati ya bombo na yo. Nangina expliquer yo. Oyebi mosal nanzambe, quand je parle d'un serviteur de Dieu, je ne parle pas de serviteur de Dieu oyo bazali ko courir na sima ya mbongo. O bazo sale nanzambe na aventure. Non, je parle de serviteur de Dieu. Mosala nzamba zali moto amemi lokola mai. Amemi lokola maki, plateau ya maki.
Ce que qui est Platon Maki Koye Pasuki. Donc quand tu sors avec un homme de Dieu, tu es en train de le dévier dans la destinée que Dieu lui a donnée. Et sur toi, Dieu comptera la malédiction. C'est une porte que tu es en train d'ouvrir. Nakatia bomo na yo pona ba problème nyoso o elandaka batu elandaka bomo na yo moko. Faites attention maman. Ce qui les kambo est comme la yo. Au sala erreur. Peut-être à influencer qui yo. Peut-être à intoxiquer qui yo. Peut-être à le baki li kambo ko boy. Au sala qui touche à séduire yo na maloba na misu. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Nous allons vous expliquer quel genre de malédiction o ya kalikolo ya ba pratique wana. Ba tebele bazole la pona yango. Au bomba secret à likambo wana. Il y a des familles aujourd'hui. Libota moko me yaya zobimana leki. Nere un peu boba bota mwana. Mwana pas zokola, yaya mona ka mwana. Leki pa mona ka mwana, mais ba garda secret. Moi, nazoye bate kaza fruit ya inceste. Et ba to belé pe ba kola na rythme o baza ba fruit inceste. Au koli pe au bali. Et ce qu'au bali un jour, au ko s'attendre na nini. Au ko s'attendre toujours na makambo ya mabe. Maman azoye bisanga ibo ya bi papa na comprendre kate. Mikolo nyonso soki na keko sukola na douche. Ezala na mai ya cantine, ezala na mai ya douche ya likolo. Soki nazo sukola, na yo kaka mungongo ya mwana mwasi moko ebenga kangai yakato sakana. Yakato sakana. A compris na kate. Atazo sukola mai ya cantine. Donc contact ya mai na nzoto na ye yakato sakana. Maman comme soit la ndibiso na télévision. Alobi non? Na kenena le pa musala nzamba alobelanga pourquoi na yo kaka voix oyo? Pourquoi na lota bandoto oyo? Tango to sololi na mwana oyo, o to benga ka kir dame na ko expliquer bino. Tango to sololi na mwana mwasi oyo, question liboso na tuna kiye outa wapi? Bazwa yo wapi? Nabi kene ko tuna mama na yo, azwa yo wapi? Mwana tango akepa mama tuni mama. Pasteur atuni ngana ye ko tuna yo, soko zwanga wapi? Tango mama yo kibongo, mama ba niko lela, mama ba niko ganga, mama ba niko lela. Ndena mama na mwana baye mama bani ko betelanga lisolo na balaki libala moko kitoko mobali na ngali ngaki nga mingi ngape na ngaki mingi mais na bana ko botate siko na mona kike na ko perdre libala na ngai nde mama moko ya quartier apesa ngai conseil habito que ne pas papa moko azalaka sukuna na suka aboti sakabatu tant to kenaki papa ngo papa nga memaki nga ni bali na océan asala kinga ba pratique azindisi nga tomboli nga pesa nga mayo océan na koma ekomela ko sukola nango. Et tant qu'on a comme la kosuka après 3 mois nazwa ki pezemi nazwi zemi mwana nde yeyo abotamaki nzoka ne mwana azaki sirène des eaux yango tango azala na contact na mai ayo kaka voani lobaka yakato sukola yakato sakana. Ce jour-là lorsque l'enfant avait entendu les témoignages de sa mère mwana na bima kenda tilelo mwana na mona nakate tilelo nazolo basoka zonga na mai soka kenda aptobite tilelo mwana na yo kamakate. Ko bomba secret négative ezana ba conséquences dans l'avenir. Na vie ezana biloko ba bombaka, pe ezana biloko ba bombaka te. Biloko ba bombaka yozo bomba te ozoloba. Biloko ba bombaka biloko ba bombaka te yozo bomba. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. L'Éternel m'a donné ce message pour toi. Papa maman zolanda ngai. Osala pratique moko oyo batu bayebite. Osimba kisi ya mbongo, osimba kisi pozwa musala, osimba kisi pozwa mwasi ozane na ndaku bobalana, osimba kisi basukolo mai pona kozwa mobali oyo ozane na kati ya ndaku. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas bien. C'est qu'on sème aujourd'hui to récolta kalobi. Problème na yo kotala ka ndokite. Problème na yo kotala ka batute. Mitala pe yo moko. Mitala yo moko. Il y a un homme dans la Bible, son nom c'était Siméon. Siméon était avancé en âge. Mais cet homme avait dit ceci, que je ne verrai jamais la mort, jusqu'à ce que mes mains toucheront la consolation d'Israël. Malgré âge avancé à Siméon, mais Siméon makambo alobaki,
et salamaki asimbaki amonaki mwana consolation à Israël. Mais pourquoi yo makambo zo bezo salamate? Et lo koni zo kanga makambo zo lo baye salamate. Combien des hommes de Dieu ba bondeli pona yo? Combien des offrandes yo pesi? Ba sacrifice ni yo salité. Lala na se o lala. Baluka na se o baluka. Lala libanda o lala libanda. Pakola mafuto pakola. Lia matungulu, lia ba aïe, ba salo ba makamunios. Mais jusqu'aujourd'hui, les choses s'empirent toujours. Yaya, le numéro est affiché au bas de votre écran. Appelle-nous. Nous allons vous aider. C'est le ministère, c'est le message que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter plus de 89% des personnes de par le monde. Bah, vous témoignez. Voilà ce que Dieu est venu vous dire. Le secret. Et le ko bomba wana na mutema yaya. Surtout que vous partagez en côté. Appelle-nous d'abord. To sambela avant que vous partagez en go. Parce que vous partagez en côté na brutalité, na précipitation, ça peut créer des problèmes. Il faut d'abord qu'on prie. To sambela nzambe. Ce que to sambela nzambe nzamba osalo faveur. Nzamba pambolo zo la ndanga isiko. Ezala batu misusu babima mwasi na mwasi. Mobali na mobali. Obomba ngona motema no lokola secret. Malgré koli obali oboti mais ba pratique oyo salaki. Ezo ganga. Soki gange pa na yote, eko gange pa bana na yo. Soki gange pa bana na yote, eko ganga tie pa ba koko na yo jusqu'à 5e génération. Yango to lukaka to bonde la muta passer la délivrance to kata ba lien. Il y a des gens aujourd'hui qui traversent ces problèmes. Oyo bayebi kutu conseil bayebi kutu bandeli nangote. Bayebi bandeli nangote mazo traverser ba problème moko peut-être ou tie pas ba koko na yo. Yo innocent ozoya ko subir ba conséquences. Ozo subir ba conséquences pour rien. Les innocents que vous êtes. Nzambe apambola yo. Ndeko mo azolo banangai papa. Biso tozalaki na système. Moi si moko mibali belé. To basi belé mobali moko. Batu bazo mona ngo lokole komi succès, lokole za mouvement, lokole za mode. Vous êtes en train de semer quelque chose. Et loko bozo lona leno yaya ekobuka malobi. Seulement c'est pour la kate. La Bible dit que mouton doit semer le bonheur à bouka bonheur, mais mouton doit semer malheur à bouka malheur. Faites attention. Na ba secret oyo bombaki. Qu'est-ce que tu as caché au bomba nini na motema na yo? Otala nakana mobali bovandi botana na boy. Yaya ozakana makamu na motema. Papa ozakana makamu na motema. Le numéro est affiché. Le Seigneur m'a donné le message aujourd'hui de te prêcher pour que tu sois réellement libre. Problème na yo taliban ndoko taliba tata moso taliban noko. Mais problème oyo ezouta na secret oyo bomba na motema na yo. Plus tard makambo Joseph alobaki amonaki papa na ya bombaki na motema ekokisamaki pour te montrer que ba secret ekokisamaka. S'il faut garder quelque chose, gardez ba bon souvenir. Comme Dieu, que la Bible témoigne qu'il n'est pas injuste pour oublier les actions. Donc ce qui nous a mabosa na kate, c'est que les kambo yo au bomba na motema na yo wana, yango mteko produit un jour image ya mabe na kata vina yo. Nzambe apambola papa moko azola na lelo, nzambe apambola mama moko azola na lelo, loba na nzambe koti na kati ndako na yo. Na di problème oza na ngote, peut-être maladie, mais là msu maladie wana e uti na problème o bomba na motema na yo. Peut-être maladie wana e uti na problème o ba parents na o ba bomba. Ba sala ba pratique moko ba kol sabino na mbonga kodia, mbonga kisi ya magie ya kindumba. Yango yo innocent ozoya ko subir ba conséquences moko boy. Obanda kamusala malamu suka kamabe. Ndeko zo bisanga papa na comprendre kate na encourager mais mukoloka na zoki likanisi na cha cabine libana pona sala cabine à téléphone gouvernement central les huiles likanisi ba longola ba cabine nyoso na balabala. Donc tu ne comprends pas comment malheur pona ba te belé. Na zo suka na témoignage on a bondela ki pona grand frère na nga propre. Vous savez totaki na koko moko akufa. Koko wana tanga kufi siko na ba pratique kaka ya ba coutume ndenge zalaka balobi ke grand frère nanga nde siko azo remplacer koko na biso wana ba chef de famille baye ba chef coutumier baye allez babandi ko sala cérémonie likolo ya grand frère
grand frère Fukami balatise mandala la bazui ba fufu ba bambiye ba lobi que yo remplacer Koko wana ya fait attention peut-être ba selo ba cérémonie yo remplacer Koko wana depuis les jours oyo ba sala cérémonie likolo ya grand frère nanga propre grand frère nanga témoignait et pas nanga il priait dans mon église abi mon petit frère pasteur je ne comprends pas nazalaka soki na luki musala na zwaka mais soki na zu musala liste bimi na ngai na bato ba ko luka musala nzela moko na ngai balongolaka bango nyonso ngabi c'est vrai abi c'est vrai nabi combien de fois abi plusieurs fois salami na mona kiango lokola G cousin na ngamo ko na France aina Kishasa sali balinière bato ba nokene mboka azu balinière on appelle si grand frère na la gérance abi gérer balinière voyage al bosoko ba kebo balinière ezindi balinière etuli na mona kiango lokola G camarade na ya uti na Allemagne ayeli bis amunene alobi nini banda ko gérer bis oyo kaka tour ali boso bis ekena boy moteur est bloqué moteur est baby bis elali na ebisi grand frère nous allons prier tango to bandi ko sambela nde nzamba ye ko révéler biso ke cérémonie ba salela ki wana yango mutu lelo ememi ba oppression ememi ba combat ememi limitation na kati ya vie na ye peut-être ba sela o cérémonie peut-être ba bokela o soyi yo mona kango lokola ba peso chance ba kotsa ki na sa makolo yo mona kango ba peso chance ba lobaki no bimana nganga pono zo musala o sala kango bimina nganga yo mona kango lokola chance mais aujourd'hui tu es en train de traverser des choses incroyables dans ta vie des choses que nzamba bongisa ki pona bombo na yote mais na ye ko yebisa mama moko lolo ezana nzambe moko na lola les dieux d'Israël les dieux qui prend quelqu'un dans la boue pe avant nisakaye parmi les grands ce Dieu là est capable ya kokota na kati ya likambo na yo pe apesa yo kimia apesa yo solution et si koza problème oza nango wana na lingi na sambela na yo na yo ki posa ko sambela na yo na yo ki posa ko lela na yo na yo ki posa ko gêner na yo le numéro est affiché au bas de votre écran plus 243 89 35 68 266 pour la bonne compréhension plus 243 89 35 68 266 et là numéro WhatsApp soko bengi okozwa l'apôtre Pierre toko solola à long et à large. Nous avons reçu la parole gratuite et nous allons donner gratuit. Le manzambe bate kakangote basenga kambongote o pesanga imbongo o sala boye pona kozwa boye. Non, l'évangile est gratuit et nous allons prier avec toi. Je sais que le Dieu de la Bible nzambe akopesa yo kimia. Et si kozali soki boza en famille na kusepela bo fuka misika bozali na ngina bonde la pona bino après prière oyo zala mutali boso akobenga to bonde la nayo elongo simba papa simba mama bo fuka mabisika bizali na kombo na Yesu mando robo sakaria faya manawe dans le nom puissant de Jésus na ye ko senga faveur na nzambe père likolo na libota oyo likolo na papa likolo na mama likolo na bana na fukami liboso ne kulusu nzambe sembo loboko na yo mona libota oyo mona papa oyo mona ndeko nzambe awumeli inane 2 ans 3 ans na ba problème nzambe pesa solution eloko ni ezangi yo nzambe pesa solution nini akosha Mungu eloko ni ezangi yo nzambe opesa papa solution. Je crois à sa place éternelle que ceux qui te sambeli tokomona loboko na yo na kombo na Yesu na bondeli boye amen. Nzambe apambola yo, numéro est affiché au bas de votre écran, plus 243 89 35 68 266. Nzambe apambola batunyo so balandi ngai dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazana mikumba na bango, bo ya nango epai na nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger
nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloke yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou, tout ça nous avons ba porter fungamaka en tout cas on a sentir en makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola bima libéré. Na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga. Nous pesa pe nzambe merci parce que nzambe atangwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto ala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo ketch frais scolaire. Toqué na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango yoba enge banda na mois de septembre basosonga classe ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza bainnocent balingaka te ke baparent na bango bakufa mais nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza bis ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089